Karine Mokonzi a porté Bouzoba la presse congolaise. Mais on a causé la star. Karine Mokonzi a la star par rapport à Gloria Online. Parce que Aïbani moi trop, à celle moi succès là, il n'y a pas Fabregas, qui a commis par héritier, à celle moi, ça la note, n'a pas passé à celle moi malam. Rapona ngana voté Gloria Olangi. Karine Mokonzi na mona kaza muta buzoba ebele na ebite so azaka na ba para. Donc il faut conseiller à Kaye biloko asala ka to setela na ngote. Na voté Karine Mokonzi par rapport ya presse mikolo zo senga bandenge ya kindaka na ngo ane TV ko senga bongo nga voté na ngai. N'est-ce pas bien? Na poni Gloria Olangi Karine Mabole. Jamais n'abonné parce que ça trop kinumba, trop kichoko. Ya memi kinumba makasi na media. Batekindoki, basominganga, basaleni, basale lorote avec les nababa baolia na boto kureke, nana webisa mninga ke kureke devoir à domicile. Les kamomeme lingambute kubundela yango pete. Kuboya pe satana ya karate pour angelu ya sika oyosui nana webisa na été. Boya juvénal au baiser cadavre, au baiser bembe. Boucle. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro. Ouais, merci beaucoup à tous les fidèles internautes, tous les Lenga Congo TV officiels. Un baotou balingara juvénal qui barre garçon bizarre aux événements brusques d'aujourd'hui SSP. Merci na bolingo nabino, merci na confiance nabino, merci par rapport il y a tant au besoin de temps autres sireleng ya Congo TV officiel pour na rolanda ba actualité na yeb sarabino que non ba on ba s'abonner, il faut bo s'abonaka pour biso awa vraiment so yinzambe te mobulu. Tout au besoin na ono posa bo mona ngana na yeleng ya Congo. Vous avez un cerveau monteur le rôle à Tracy pour la même magie qu'il y a blague. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Naboli Nabino. Je rappelle Nabato Tubaso Nabiso par rapport rubrique auto salarié à Volt. Et ça l'a raté parce que ils ont manque il y a sujet ou bien manque à faire. Tout salarié parce que ça rubrique concept mo boto joie. Il y a un tout salaka ba polémique wana. Ba genre ya tout ça ba to silikati. To tout si moi ba musicien ba star na biso to tout si ba nzem na biso. Donc concept oyo to tout ça ba biloko moko boye oyo ba to peut-être ba bané ko espérer te. Nzembu ya service ya fali na BM bu moni ba makam nango esali. Exact que tout ça na manque à faire. Ba to ba lobi o ba rolo ba na bango je m'en fous. Na ninga mabete ba propos na ngana zoyeba ona zoloba ba te belé ba finga ba te belé ba n'importe quoi ben sangelo côté merci beaucoup nazaka contrôler trop chez bato maele ba o pesa nga ba confiance ba o tu balinga nga merci na bolingo na bino lelo oyo rubrique oyo photo beta sous lisolo lelo tozongi siko na monde o nga nazalaka na monde ya média. Ba présentateur ou bien ba présentatrice oyo ba ça la rabino musala lelo oyo rubrique na biso so ke indépendant trop et pas bana basi banani oyo ba sala ba misala na bango ba porter quelque chose. Nous allons parler aujourd'hui de Karine Mokonzi, la baronne Moseka, et nous allons aussi parler de Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo. Dans cette émission, Karine Kofinga, Kolo Baba n'importe quoi l'image de Karine Mokonzi. Na Karine, ça qui peut-être ressource pas Karine. Naye li sous ce père Gloria, oh là. Eh yo Gloria, tala ndengozali, tala li bandi awa, plante banda awa. Oyo ksarabana ifasik soni. Mais c'est que moi je comprends tant que tonton de la presse. Karine Mokonzi
soutenez oyo azara soutien na ye utaka trop et pas bato balingaka ye promotion na ye et utaka trop s'il faut tobeta ba masolo ya ba page ya ba polémique Karine Mokonzi ba publicité na ye presque ba makamno nyonso elikaka na la bouche autorisée page ya munene na nenga mabete na mona page oyo nanu te affronter et comment na ba niveau oyo ya ba la bouche autorisée. Là je parle de Karine Mokonzi. Gloria Olangi na mona ba makamno trop et pas le news des stars et pas vu na biso Zoro Mabiala à qui je salue de l'eau. Oyo achaka pe makambu ya Gloria Olangi mais néanmoins achaka pe na ya Karine parce que ba polémique eza trop dernièrement à la émission ça qui na Gloria Olangi il y a des femmes oh peut-être pe ba sali ba vidéo à l'égard de Gloria Olangi pour insulter une américaine perdue au Congo. Guerre wana et banda wapi et pourquoi bit nango ezalaka nini est-ce que bango moko ba yebaka o bango moko ba salaka to bino ne ba fanatique o bolingaka bango soit bolingaka ne ko kabola bango ou comment to comprendra te mais tant que tonton de la presse parce que nous avons eu à réaliser l'émission pe esili wana te ngapela mikolo siko na ba chroniqueuse tozo banda vote na biso parce que awanga zara suna lancé malamoko au monde apena souplicité ba ya bazara nango o ba vana rapena na écran pour na rolanda biso merci na confiance na bino na bolingo na bino oyo bolakisaka de temps à autre. C'est bon, tout de la presse na baboya na raté pene mission ouais comprenez tara na zala kata métro siko na komuna na ndaku na komuna na kata métro na komuna na ndaku siko na ipo na pour émission na toko lika prochaine fois ça l'émission est concernant makambo ya retirer dans l'album c'est bini na baka boy voilà fanatique ya hérité voilà fanatique ya elma bande na biso tozolo bela sujet ya héritier na falité tozolo bela sujet oyo ya Karine Mokonzi et Gloria Olangi donc ceux qui peuvent soli bien te na ozape yo na ninga mabete quoi na ninga pene mabete hein donc merci beaucoup. Ouais salut tonton de la presse Juvenal Kibala ici c'est El Sniper Nongala. Ouais à propos à quoi apporter quelque chose dans la presse congolaise. Karine Mokonzi a porté Bouzoba la presse congolaise. Mais on a causé la star. Karine Mokonzi a la star par rapport à Gloria Olangi. Parce que Aïbani moi trop, à celle moi succès là, il n'y a pas Fabregas, qui a commis par héritier. À celle moi, la note n'a pas passé à celle moi malam par rapport à Gloria Olangi. Merci beaucoup, mon cher ami. Donc, reprocher qui Tracy Mbelenga par rapport à la numérotation. C'est quoi, ils allaient quoi afficher. Donc, entre Karine Mokonzi et Gloria Olangi, déjà, déjà, et bandi ko affiché devant vos postes télévisés. Toujours continuer toujours. Nandenge, il y a GDG. Ozoloba comme si on a problème na mutu comme si banga et ça pena bien te loba pena moi makasi et osala biso pe bien makasi. Merci beaucoup, merci na bolingo na bino. Toujours continuer toujours par rapport ya ba voice au YouTube bozotinda et osala biso bien. Tonton Juvenal de la presse, bonsoir. Bon, par rapport à sujet à l'élo Nengotuni. Ah, tonton Juvenal, o même abiso, o bien nengo ke na biso bon, ke na biso nengo ke na biso bongo. Ce qui pona ndenge ya déontologie na bino ya boulot norme principe à musala, Gloria Olangi ya osala musala na ba discipline ou musala na bino sengaka. Mais ce qui na ndenge ya vitesse na impact, na ndenge mokilezo kendele. Ah, on dit Karine Mokonzi a un avantage à papa. Na ebité na ndenge a faute. Bon, par rapport à sujet Lelo, entre Karine Mokonzi et Gloria Olangi. Bon, neto landela bango 2. Bon, ngala ndenga bien.
na voté na Karine Mokonzi. Na voté Karine Mokonzi par rapport à presse mikolo zo senga bandenge ya kendaka nango wana te fait comme senga bongo nga voté na ngai. N'est-ce pas bien? Merci beaucoup. Je rappelle, vous allez peut-être comprendre quelque chose, que dans cette émission, il y a des partenaires idéaux qui s'ajoutent du jour au jour. Lui, c'est mon ami Olivier Mavoata depuis l'Afrique du Sud. Motomoko extrêmement bon. Je ne serai peut-être pas en mesure de vous en dire plus à propos d'Olivier Mavoata. Quand on dit Mavoata, donc moi na mobali oyo aza na maison d'habillement moko na Djoubek, mais na bombi na Kombo na ninga faute. Salut Gilles. Comment va mon frère? Je suis en train même je viens à peine d'acheter tes CD là que j'ai vu. Et c'est dans les shops des Congolais ici, on vend tes CD. Ils ont piraté, gravé de partout. Et c'est d'autres personnes qui bénéficient. C'est ce que je suis en train de suivre même à la maison là. Les interviews que tu as fait avec les Chaka Congo, avec tous les musiciens. Là, ils ont fait des CD et ils vendent ça très cher ici. Là, imagine un CD gravé, ils vendent ça en valeur au moins de $15. Mais toi qui souffres là-bas pour faire tes émissions, tu bénéficies pas. Moi, ça me fait tellement mal quand je vois des vidéos que je suis en train de suivre. Donc, CD, nous, en Mboka, nous, nous, ba émission na mura donc onyo sozo boka ya ba ya koto azo grave na dimension moko de rondi makoto te. Donc nous kozana mama la une na mboka oyo. Donc congolais tout na ndako congolais tout azota la juvénal. Mais siko fomo na ne ba ya koto ne bazoteka ba seda yango. Azo lia mbongo na mutu na yo meta ne yo moko zokemba kuna na bunda osabe émission écoute baya ba osaba mbongo nango vraiment ils ont ça la passe makasi. Ils ont ça vraiment passe makasi. Merci beaucoup mon cher ami. Il a voulu bon peut-être ya kokota la CGT mais roloba o makambo ils ont ça la passé atindi voice depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup et ça les en fait dans le roloba tu. Nous réalisons les émissions dans des conditions trop difficiles. Le transport, le carburant, le caméraman, il faut payer le transport. Il faut que les gens soient là pour casser pour nous payer l'actualité. Mais ça, nous comme Européens, nous avons fait une épée. À quelques semaines, une émission sur Juvenal à côté ici, à sélectionner, à salir gravir, à remonter quand on a $15, $20. Maatro, mais ne prend le bac et ça appelle le côté, t'es au souhait sali peine loco pour essuyer et ça il n'a pas. Merci beaucoup, mon cher ami, pour l'information. Merci beaucoup, merci vraiment, ça fait trop mal. Toujours continuer toujours, merci beaucoup. Toujours continuer toujours par rapport à ma voice. Mami Nzumba na kati ya Paris, en fait, pour je sais pas, entre Gloria Olangi, soit Karine Mokonzi. Pour n'angeza Karine Mokonzi. Pour Karine Mokonzi, ça va et tout. Donc, na monde ba public et bilé bon, il y a Karine Mokonzi quoi. Donc, tomata kita Karine Mokonzi na ba belle na asalaka azape mutema malamu pasa sakabatu. Donc malgré affiche à vie na mobimba ki faut toye belaka ye kaza na eboyi ki ba o mfuto ye viti to ko sutuka plus tard lo viti kutu wala kuna za na Karine Mokonzi ki l'autre quoi voilà quoi. Merci beaucoup, Mami Nzumba depuis Paris. Entre Karine Mokonzi et Gloria Olangi, Nani Oyo apporté un plus na média. Tonton Juvenal, bonjour. Et ça Yvette depuis Paris. Na concours au Tché pour la Gloria Olangi na Karine Mokonzi. Nga pour na voté Gloria Olangi. Karine Mokonzi na mona kaza muta buzoba ebele na ebite so azaka na ba parents.
donc bokoseyaka ye biloko asalaka tosetela nango te. Merci beaucoup Yvette depuis Paris. Merci beaucoup. On est là, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Allô, tonton Juvenal, garçon bizarre, bonsoir. Vraiment, toujours sepela pour la initiative na yo sala, vraiment tous d'accord na yo, que tous vraiment pour souhaiter ma bonne chance, musala na wekende liboso. Mais pour ngai Karine, bon, comme na Vicky na benga partir à Dubaï, Vicky Sifa, pour ngai Karine bon, na préfère Camille Gloria Hollande, c'est ça. Na sepela na mwana na par rapport à Karine. Merci beaucoup Sifa, Vicky Sifa depuis Dubaï. Merci beaucoup. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Oui, salut Juvenal. Quand on a des messages depuis les États-Unis d'Amérique. En tout cas, tout ce que nous avons fait, nous avons fait. Je vois pesi que non oya salaka musala malamu bango nyonso en tout cas Gloria abanda sala musala bien mais tellement soki bi que non côté buzoba oui wana toko voter bango nyonso mibale en tout cas bazo sala musala bien te musala côté buzoba makasi. Merci beaucoup mon cher ami, vraiment il faut que le baramoi ma casse parce que je dérange ngai awa pour excusez pour envoyer au cabinet. Donc merci par rapport à idée na yo. Ouais, bonsoir tonton Juvenal. Ezali ngai Miko Muyanzi na Londres. Voice na ngai natindi yango na Karine Mokonzi na Gloria Hollande ndenge na utola none uchi koloba wana me mutazana impact na minito oyo mokili mobeyebi na banzi yo mutu nyonso eza kuti eloko akobomba te nini te ezali Karine Mokonzi la baronne donc ngai na part na ngai na vote Karine Mokonzi la baronne. Merci. Merci beaucoup mon cher ami depuis Londres. Pour na voice nayo pe na choix nayo. Merci beaucoup. Entre Karine Mokonzi et Gloria Hollande, nani oyo asala musala na ye oyo bosse pelaka nango de temps à autre. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours. Bonsoir tonton de la presse. Moi pour moi en fait c'est Afi Masiji. Pour moi choisi Karine Mokonzi la baronne, Karine Mokonzi Moseka la baronne. Merci beaucoup Afi Masidi. Ah, Afi Masidi sango na Tanzania. Na mona yo pena na la bouche pena na leli Afi Masidi vraiment na habité quoi. Afi Masidi, merci beaucoup. Toza ko continuer toujours par rapport ya rubrique Nabiso ya lelo. Il y a tonton Juvenal, le tonton de la presse, le leader number one. Il y a un message. Ah, bon, on a pour un Gloria Hollande. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup mon cher ami. La participation na yo qui tourne ma casse. Merci beaucoup. Bonsoir tonton Juvenal. En tout cas, nga penza na landa Gloria Hollande bien, na landa Karine Mokonzi bien. Mais na minito mutunga na kopo neza Karine Mokonzi. Karine Mokonzi aza na ye na politesse na ye, aza na ye marque mais aza mutu moko abelisaka bato mutu na biso na internet journaliste nyonso po yeba na fofinga Karine Mokonzi wana yebana te ba Gloria Hollande wana ba Grace Mbizi po batia yo kaso kofinga Karine Mokonzi te ba ochoka te po na nga vraiment na mito na mamba ba journaliste en tout cas Mokonzi la baronne aza fin aza final
aobesa mutu ayebi base ayebi mambo émission aza teti ayebi valeur na ye azomisala star aboya bato kuta minene azoboya bango donc en tout cas la baro na fin lo ya olangi aza na ye bien asalaka na ye mpe bien mais na baro na comparé na glo ya olangi te po ndenge na bongo Karine abelisaka okokota na page ya Karine atie photo moko boye ayebi ke asali yango na nko mais atiango ka po bobela mutu donc nalinga façon na ye wana ayebi ke natie eloko po babela omona mpe mosusu 400 commentaires je peux imaginer donc on a bato mosusu bazwa vraiment temps ya koma komi vraiment tambola amona mo boye nga nakobenge pipila mokie donc ye mpe nazoswa bato na méga amour donc Karine Mokonzi aza final alela effort ye mpe na star nanga préféré. Merci beaucoup Patricia Achungu, la brésilienne, Maman Pavillon, depuis quelque part. Merci na participation na yo, donc Mère Boss. Mère Boss, donc merci beaucoup à toi. Le tonton Juvenal, franchement, donc Zangaï Bob Kinjondo, donc depuis Paris, hein, donc tonton de la presse, oh, Lobanayo, vraiment Nazan de Konayo, bon, tout mes caca, donc Liwa Namuzindote, hein, ça c'est vrai, Ningaka Karine Mokonzi Mingi, Nan ne Konabiso Gloria Olangi, mais Gloria Olangi a porté trop, comprendre. Mais il y a Karine Mokonzi, donc ça c'est vrai, apporter les bisous de la bêtise, hein, sans mâcher les mots. Donc franchement, on a le banayo, donc tout le monde pensa qui est nani pensa la polémique à Babouzoba et donc ne connaît pas Karine. Mais Gloria vraiment a posé, donc a un télo, vous comprenez? Donc Karine, elle vient de Lari, hein? Donc voilà quoi. C'est un peu ça. Donc comme au Bakouy yo surtout bien, franchement, pour Tarapenza au Sakanate, aux Intello, donc là Vincent, vous comprenez? Donc Bouzaba au Sala, donc tout ça, Teke, Batitra, Balukuta, Banini, vous comprenez? Et Karine Azosam, vous savez, mais Moussalo Abino quoi, hein? Donc c'est un peu ça. Donc on a vraiment au transmettre donc tout est comparé incomparable. Allez, ciao, Toto de la presse, c'est bouclé. Boucle à toi Bob Kinjondo Mampe depuis Paris. Merci à la grande famille Kinjondo qui nous suivent de l'autre côté de Paris. Merci pour la confiance, on est là, il n'y a pas de souci. Ouais, il y a Juvenal Kibala, le meilleur de la presse. C'est David Loquet, en direct de Paris. Donc, moi, pour le vote, là, rien à dire. C'est la baronne. C'est Karine Mokonzi, la baronne, qui doit gagner. Parce que Abanda Kala, Abanda na souffrance. Moi, je la suivais quand elle était chez Congo Mikiliana. Elle a galéré pour arriver à ce niveau. Mais ma Gloria Olangana, Bazo, Yara, Ngulu Boye, non. La baronne Moutou doit gagner. Merci beaucoup, mon cher ami. Depuis quelque part, merci beaucoup. Bonsoir, tonton Juvenal, Elenga Congo. Bon, nalobi boy. Gloria Olangi na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, ali ba fio, so do moni que no amoto alugaka buzz. Pour ça là vraiment que journaliste m'a yebi na été, mais il y a alugaka buzz. Gloria Olangi sorti moto avant dans la bonne école à Tanga, bani. Pour la ngara voter Gloria Olangi. Karine Mokonzi a trouvé la distraction, il y a le gars hérité. Donc on n'oublie trop. Merci beaucoup, mon cher ami. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours. Alors, Juvenal Kibala, les grands journalistes, Moto va confirmer dans le monde nyonso fanda na yo yoza numéro 1. Yeah, merci pour le débat ya lelo awa Tony Blaston en Allemagne.
na nalingaki naloba boye omoni koyebana eza nango likambo ya mokie ata olobi lelo kaka olingi oyebana ozwi kaka bombe okepanza na place bato nyonso bazali monde nyonso bakoyeba yo me bayebeli yo na ndenge ya mabe ya donc yango nalingaki naloba na basi nyonso mibale oyo lobi wana mbo bakombo na bango nayebi yango me oyo kaka nazo meka kolobaki yo koko edenga pe wana asalaka mingi banini ya wata wana asalaka mingi ba propaganda ya wata wana ye aza mpona ngai asalaka na ye eloko te asalaka nde kaka makelele mosusu wana nde ye asalaka banini ya bien alobaka makambo ya serie me wana mosusu wana kambradi ya wata wana asalaka nde kaka makelele mosusu wana nde asalaka kinini ya bien mpe soki otali bango baza trop différent wana okoyeba vraiment ki aleki ye na mayele makasi. Merci oyo voz na ngai. Merci beaucoup Tony Bleston depuis Allemagne, mon cher ami. Donc il n'y a pas de souci. On est ensemble entre Karim Mokonzi et Gloria Olangi, l'américaine perdue au Congo. Nabango Mibale Nani Oyo Asalaka Moussala Naye Nabanorme. Vous pouvez avoir confiance par rapport à Yabamakambo Oyo Basalaka entre Karim Mokonzi parce que les fanatiques vraiment. Baza ebele ba fi wana mibale alors d'abord mibale nan o asara musala na ye ils appréciable na mato na bino oyo bino bolingaka yango. Bonsoir, bonjour. Bino bosala ka bino makambo bien mais des fois moko bozana bino ke bino ba journaliste ya kin bozala kana vérité te. Tonto Juvenal osala ka mosala bien en tout cas nandi makango. Depuis les États-Unis, c'est bon. Mais des fois, na bino, une vérité exacte. Bino bobomba kabaninga makam. Bino po yebisa moto likambo ke yozo sala mosala mabe bobomba kango. Karim Mokonzi na Gloria Olangi. Gloria asala mosala ya bien. Mais nini? Karim Mokonzi asala mosala kindumba. Salaka mosala kindumba ya après ya za trona maloba loba moni maloba wana pe apesi même héritier ye a to yebi Karim Mokonzi pona kindumba me na makambo ki journaliste to yebi ete na kindumba mwasi a Fabregas c'est bon atika nzoto poelele c'est bon mais na niveau ki journaliste les Gloria de qui bye. Sakanango. Merci beaucoup, ça n'engage que toi, mon frère. Toujours continuer toujours par rapport Yaba Voice entre Karine et Gloria. Nani Oyo Asaka Moussanaye Kitomakas. Bonsoir, tonton Juvenal, garçon bizarre de la presse. Moi, c'est Dépasse Combo, ma dégâts matériels, pouvoir d'achat. Bureau privé à Papiway en direct de London. Nalandi audio na yo, vote na yo ya Karim Mokonzi na Gloria Olangi. Karim Mokonzi mutu nyonso ayebi asala mosala na ye bien, mais l'insanité eza trop na mosala ya Karim oyo okoki kotala émission ne bande ti suka te na bana oza toujours déçu, mais Gloria Olangi asala mosala tant que mwana ndako pe a respecta bato oyo batalaka ndenge yo o respectaka biso. Donc merci ngana opona Gloria Olangi. Merci tonton Jeff. Merci beaucoup de Pasco Mboma, dégâts matériels, pouvoir d'achat, mon cher ami depuis l'Angleterre. Merci beaucoup, la confiance, Nabo Lingo, Nabiso, Nabo Lingo Nayo, voilà. Tantôt de la presse, tantôt Juvenal Kibala, garçon capable. C'est bon, merci l'info, merci pour la question Nayo. Entre Gloria Olangi, na Karim Mokonzi, nani oyo vraiment. Karim Mokonzi, c'est vrai que Bissot Nasoto est bien. Karim Mokonzi a l'état trop pour Amisala, na niveau acquis, na niveau international. Karim Mokonzi vraiment, par rapport à Gloria Olangi, Karim Mokonzi vraiment a l'état pénal trop quoi.
ayebani asalaka mpe bien émission mpe elekaka bien mais malgré que na ndenge aki oyo miyebanela wana ye akipaka trop Glory Olangi disons dans le sens que balukaka polémique trop na Glory Olangi alors que Glory Olangi ce n'est pas vraiment le cas asalaka boulone bien l'autre fois na suivi nalandaki ye na émission na yo atangaki kutu kombo ya Karine Mokonzi atangaki mpe kutu kombo par rapport quoi donc selon nga Glory Olangi travaille mieux que Karine Mokonzi mais na niveau ya koyebana niveau ya créer ba slogan moko boye ki mukili pene yoka c'est beaucoup plus Karine Mokonzi que Glory Olangi. C'est bon, merci. Merci beaucoup mon cher ami depuis la Russie. Merci, ta confiance, na bolingonayo et puis voilà, on est là, pas de souci avec Juvenal qui bala donc qui tourne ma casse. Ok, moi c'est Diogène Sadi depuis Cape Town. Je vote pour ma petite Karine Mokonzi la baronne. Bon, il est déjà comme star, hein, tout à la trône à Cape Town. Voilà. Merci beaucoup pour comprendre que tout ça la émission Oyo Libanda et puis bon Leona et puis voilà. Donc je réalise cette émission pour dire que rendez-vous avec Tonton de la presse presque chaque jour sur Elengia Congo TV officiel. Karine Mokonzi et Gloria Olangi l'américaine perdue au Congo. Nani Oyo Asaramsa naye Kitoko. Bonsoir tonton Juvenal, c'est Bibi à Paris. Nabengi pour moni proposition mokosali par rapport à Glory Olangi et Karine Mokonzi. Bref, nga nde natalelaka okoko comparer bango mbalete parce que Gloria atangeli yango, Karine Mokonzi moi aloba atangeli na yango te. Alors Gloria, moi je préfère Gloria. Pour Gloria tango azosala, au sentir à dégager quelque chose. Oaza na ngona kati na ye. En tout cas, franchement, ni Gloria, ni Karine, bon, par rapport, quoi. Naïb n'a pas mais n'a préféré Gloria, pardon, plutôt Glory Olangi. Mais, quand Karine, qu'on crée, babeuse naïe, ma kamna sala, sosa na stress, ma kamna, donc, na tchaka na ngana rigola, na sita, ko seka, ko, kotala ye kaka ndenga sala seksanga mais so ta na bomoto na eloko mutu donc je préfère Glory Olangi parce que là vraiment tant azo sala eloko na ye to kumisa pe to na sentiment mais Karine pas sala msana aza combattante donc ndenga sala pe ba buzz ndenga créer makam na et simbaka epe ndenge ne mais Glory pe ndenga sala on ndenga lekela ngo par rapport je préfère Glory Olangi. En tout cas, merci beaucoup, Gloria. Je te fais des gros bisous. Karine aussi, c'est pareil. Je te fais des gros bisous. Je vous embrasse tous les deux. Naningi bino mingi. Donc, Moussa na bino mala, mon Gloria. Continuez toujours. Ndengo zalaka. Ndengo sa la ba émission na yo. Ko changer na ote pour na mokili. Pour ça, non. Continuez bon kaka. Karine Mokonzi aussi. Continuez toujours na ba biloko na ndengo sala. On est ça la peu bien. C'est ça, peu biso. Continuez encore na ndenga par rapport. Bon. Merci beaucoup, tonton Juvenal. C'est Bibi à Paris. Bye. Merci. Bye. Merci beaucoup, Bibi, depuis Paris. Merci beaucoup. Et puis voilà, on est là, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Salut, tonton Juvé. Ouais, bonsoir. Il y a Padou. Ouais, pour nous, na bango mibale. Na bango la commentaire ma casse mais bango mbeba saka musala bien. Karine azaka moi un peu kasa créer ba makambu na ba base na na ndenge moko et ça là et Karine Mokonzi bon pour moi c'est Karine Mokonzi c'est ça. Merci beaucoup mon cher ami depuis quelque part. Salut Juvenal, je vote pour Karine Mokonzi. Bonne soirée mon cher ami. Merci beaucoup. Karine Aleki malgré son diplôme il y a licence sur voilà quoi. Merci beaucoup. Toujours continuer déjà par rapport il y a voice oyo batu bakomi oyo batu lobby et puis voilà. Juvenal, tonton Juvenal, bonsoir tonton Juvenal. Oui, moi c'est Boduka. Nina signalé car pour ngai na vote oyo dans extrêmement difficile, je vais pas si mais pour ngai na voter pour na Karine Mokonzi. Glory Olangi na ndeko na musakata mais abongisa na tika na ba fierté alingi ba fier trop osala mwa mutu mission ko bouger mutu loba ye moi sina ye na habité abongisa na côté wana pe Karine Mokonzi batika.
Merci beaucoup, mon cher ami, depuis quelque part. Merci pour la confiance. On est là juste pour promouvoir la culture congolaise à travers le monde. Bonsoir, tonton Juvenal. Ponanga Karina Gloria, Yokana nous le collé. Mama Oyo abotaka biso azana Lubumbashi. Mwana na ye ya liboso ezanga Karine. Pe Oyo yasuka eza Gloria. Donc elekela anga. Naponika ka Gloria aza douce. Merci sans polémique. Ah bon? Merci beaucoup, mon cher ami. Bon, merci beaucoup, Yaya. Merci beaucoup. Et puis voilà, on est là, il n'y a pas de souci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me présente comme Langai, tonton Juve comme Langai David, qui me fouille dans le Canada, précisément à Toronto. Pour Langai Karine Mokonzi, Naglo Langi. Pour Langai Moto a mérité à Sali Moussala Malamu, qui toko pena succès en plus. Et là, Karine Mokonzi a sali succès en plus, pe Moussala na bien à convaincre Batouti, bandi maboko kende kuchai na chaîne, le rôle à mouné, le rôle à RTG en tout cas, il n'a mérité. Pour moi, Gloire Langi pe à sala Moussala na bien, sans polémique, et à continuer peut-être à reconvaincre son en 2017 total il est là. Merci. Merci beaucoup, mon cher ami. Depuis quelque part. On est là, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Bonjour Juvenal, moi c'est Karine Mokonzi. Ah, bonjour Juvenal, pour moi c'est Karine Mokonzi. Ok, merci beaucoup, ma sœur depuis Bruxelles. Donc, merci beaucoup, toujours, continuez toujours. Kitoko, toujours continuer. Oui, en tout cas, par rapport à l'issue R, tous allés avoir. Bonsoir. Et on a voté à l'élo. On a tonton Juvenal Kibala. Big félicitations à yo. Big félicitations. On a salé au sala. On doit promettre que non lobby, on laisse sur grand et belé. Yo promettre que non. Bonjour tonton Juvenal Kibala. Ouais, nalinga kina nazalamke bref hein, nandenge lobi voice na yokanité. Sauf qu'il n'a bref que entre Karine Mokonzi la baronne na Gloria Olan, Karine Mokonzi la baronne alekiye na musika. Oui, na tala total la bémission libanda. Donc Karine Mokonzi aza pena na impact na ndenge na yi. Parce que na kinwana na ba chroniqueuse Karine Mokonzi a to promettre bien que il y ait des sous moi conseil si kaza sokola la émission oyo tolinga makasi na musika na bika na pesi kombote na pesa pe kombote mais yo moto Juvenal o ibena ke nani abengi tona na sali nini oyo mais Karine Mokonzi atika ba blog mo poster na ba vidéo na ye akoza ka lalde na ndako alo poster avai na kita chema ko na mesa ba ni ko poster obso ta total la kaye na biloko ndia sala kaya bien wana. Donc azo souta ya ko poster biloko bien ya tika tana baninga na tala match kabananga ti azo ngapena Karine o so ka cheloko akoma ba 3000. Merci beaucoup mon cher ami depuis quelque part. Il n'y a pas de souci, on est ensemble Juvenal Kibala. Salut Juvenal Kibala. Karine Mokonzi. Oh my God. Karine Mokonzi na linga kayete abebisa musala na bino akanisaka Azastar, pardon. Tu es le meilleur chroniqueur d'après moi. Tu as démontré ta capacité. C'est pas pour rien le gouvernement en place. Bon, bref, Roger Kosama, bel homme et ça appelle le côté. Merci beaucoup, mon vieux, depuis quelque part. Un grand merci. Merci aussi à Carmel Misamo qui nous suivent de l'autre côté de l'Afrique du Sud. On est là, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ouais, si. Bonsoir, tonton de la presse. De la part de Linda Liké.
Donc, Ponanga, c'est Gloria Olang. Karine Mabole, Amemika, c'est Gloria Olang. Karine Mabole, Amemi trop Kindumba na média. Donc, je suis désolée pour Naï. Merci beaucoup, Naomi Kamba, depuis Paris. Merci beaucoup. Tu commis vraiment cochité. Et puis voilà. Tonton Juvenal, Naomi, à partir à Bundes, on a un Pony Gloria Olang. Karine Mabole, il jamais naponais parce que ça trop Kindumba, trop Kichoko. Il y a même Kindumba, Makasi na média. Bisous à toi. Bye. Merci beaucoup. Mabole, ça veut dire quoi au juste? Non, trop, hein? Donc, toujours continue toujours. Banderonabiso autour. Pour Sarabiso confiance, nous avons réalisé l'émission pour parler de Gloria Olangi et de Karine Mokonzi. Et puis voilà, tu as commis vraiment cochité. Salut, tonton Juvenal de la presse. C'est Sarah depuis l'Ukraine. Karine Mokonzi, c'est une fille que j'aime bien, que j'apprécie. Voilà, elle fait son buzz. Mais du point de vue travail, je préfère donner mon vote à Gloria Olangi. Merci. Merci beaucoup, ma sœur, depuis l'Ukraine. Merci pour la confiance. On est là, il n'y a pas de souci. Nous sommes arrivés presque, vraiment, je dirais presque vraiment à la fin de cette rubrique de Gloria Olangi et de Karine Mokonzi, la baronne. Alors, Batotu Balandaka, j'ai presque déjà idée qui a gagné, qui a remporté dans cette rubrique que nous avons réalisée tout à l'heure. Merci la confiance, Nabilo. Tout ça là, on était par manque, il y a CG, soit manque à faire, non. Et ça là, moi, je dirais que je serai fier de moi un jour parce que na parcours nanga na lobeli presque ba maramnyoso et puis ba invité mususu pe ba leki na micro nanga, je serai fier de moi et de mon équipe. Na lingi te tant bango moko baza envie Gloria ayebi que Juvenal a fait quelque chose pour moi, les gens me disaient c'est là, c'est ci, c'est là, de même que Karine Mokonzi pe amona yango comment les gens apprécient ka musala na ye. Merci na gagnant oyabimi Boyende Zalaga, tout ça est pour nuire à la personnalité de qui que ce soit. Les Zagapo, Bayeba, ko améliorer Moussana Bango. Comme conseil, tant que tonton de la presse, je dirais à ma sœur, le deux sœurs, bon continuer quand Moussala. Moussala les tata, Moussala les maman, que ça soit battant dans les circonstances, vous allez toujours déterminer, vous allez discipliner dans mokili oyo entouré biso, vous allez responsable par rapport à Baboulou oyo. Naïbi que tu travailles dans des conditions trop difficiles, mais vous se faire laisser à l'été. Vous allez peut-être désespérer peut-être par rapport à Makambo oyo la yon vie au monde qui vous a désespéré, non, vous allez toujours déterminer le bien Nzambe. Merci beaucoup, merci Nabilo Nosobolani Biso, merci à toute l'équipe de l'Enya Congo TV officiel, à Tracy Pro, à Nicolas Osombi, à Glody Diasuka, Baoutou Balingara Juvenal qui bat la garçon bizarre aux événements presque dangereux et suspects. Merci la confiance, merci Tokutani Mbalaya Sima, et Poucha Emangenge, la mère Isbak, mère Mila, merci beaucoup, merci à Solange Sompa Yaba Solange depuis quelque part, merci beaucoup à Blanche Kinois, à Vicky Sifa, à Carmel Missamou, Baoutou Balingara Juvenal qui bat là, il n'y a pas de souci. On est là. Batekindoki, Basominganga, Basalini, Basale Loroté, avec les Nababa, Baoliana Boutou Kureke, Nana Webi Samninga Kureke, devoir à domicile. Les Kamomeme Lingambute, Kubundela Yango Pete, Kuboya Pe Satana et Karate, Pona Angelu Asika Oyosui, Nano Webi Salina été. Boya Juvenal, au baiser cadavre, au baiser Bembe. Boucle! Glody Diasuka, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga pro.